t'as jamais de lien sur un qui chante. Viens bien faire le big man simbaïté. Yo t'as jamais eu la vie à patron. Moi ça va te fabriquer dans l'imalaï. Bina filaza star nene. Il faut oser la trop si que vidéo ezali. Oui, oui, oui. Akima nde basi ya Fabregas. Et là, on est manqué au micro. Mon tour, hein? Mon tour, mon papa adoré. Mon tour. Ce que tu as dit, combo. Mon papa Igé, mon papa adoré. Et ça, les binons de ni tant que fille ni que papa. Les solos, il y a Moutakala bien affilé quoi. Bien affilé à publier Moutakala pena. Te basala te mais ayoka moi ba fie be ba pia témoignage. Mais les jours ma casse. Ça fait chérie. Mais ben elle que tout le monde a filé en ça là, téléphone dans la musique. Mais bien nous avons aussi quoi. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bato ba landa biso pena ba okamwa pena nous autres lixi boy obi kata sinde le kera ngwa musique mais ni pende o po ekoma boye alukaki yango te ebele da tioza na na musique wana mobile moko apesa cha na je t'aime ata lito ya pamba zala na ete te ba je t'aime ça partout bien ngo lo bananga je t'aime non partout ngai moni ngai oui partout da bina filati achela mutute atikela liberté ya marambo nyonso to liberté ni ndeni n'habite liberté aux autres beleza ndeni non liberté la musique a contrôlé nga oui faut là la rapper avant et là on est ça là yo là la vente on a bien fait le ba ya ko talo mo ba désert soki amono zara en ligne faya fandisio et là on est ça la ko kasi o là la vente Benedite aimba danger. Pour comparer na Jack Love kwani. Nene ya ndenge na comprendre moi muke bina fila a leo tebo. Bana osenga mutema malamu ya bina fila azolanda biso tokota na masolango sérieux. To mona sindile kera yembi na yeme. Makambu nyonso tu kofi afinango ye moko. Ngana osenga bina file apeso album na mutema moko na mutema kofi apesa sindite. Voilà, merci beaucoup Bana Congo, Bande Kobolanda Biso, partout à travers le monde. Junior Amazon Itashima, patron PDG, Watikelaki pasteur Denis Le Sisaki Amadesu, Tozoya Lukayo après Awa pour dossier Bimi. Dossier Bimi Bana Poto, Bina File, Mitakala Misa Tuezana Nzela, Ezoya Kalamingite. Mais, Masola Mitakala Ngobino Moko Boyebike, Kinshasa Nabiso, ba jalou baleki trop te moni ndeko na biso nene ya batindeli mitakala mi balé ya bina filé na habité bina filé to sola ki na yo très bien que to kende potonga na yo na kendo tika yo pona contrôler bina filé mon frère to kende Turquie yo moko mona ki ba momi moko bazo yanga na zo calmer bina filé ke poto yo moko siko to zelo beta ba production bina filé demitakala eza rotanda mana chomba nene ya mais ndeko na biso nene ya résultat oyo toze la biso ba congolais eza mbongo ya bato Noela Madinga oyiba $85,000 ozongisa toze la mitakala bina filé te malgré oza nango si batindelio mais toze la pe $85,000 mbongo ya bato ya Noela Madinga oyo oskoka ezonga pe ko sala biso bien na luka Benedite aza chanteuse
ya bina filé parce que chaque orchestre na minute eza na chanteuse ndenge bomona ka Cindy Leker et pas vient na so Koffi Olomide ndenge Bénédicte aza pas bina filé même qualité même poste. Bénédicte bonjour. Bonjour papa. Oh c'est cané. Na seki kara en tout cas. Obike na côté Liombango na oti pena shenga na bina côté lona na parler pena to solo la pena na habité santé za bien. Ouais, santé pépélé papa qui ça va dans mon Nzambe. En tout cas merci beaucoup. Dernièrement on a besoin na yo vous allez toujours wana. Bonne morale na yo lelo morale les a bien ou bien moral par rapport moi on a bien étendu dans un posé. Autre la muka. Autre la muka. Ne visionna moral on a bien papa. Autre la muka ou bien au fanda enoka. Na la muka déjà na se maram na et tout. OK. Et là on y les ont manqué au mikolo. Selon ni manqué na mikolo ni tsindeni. Et là que manqué mikolo ça te pas ka papa m'to manqué ngaza até. Hein? Papa ka m'to manqué ngaza até donc. Tengaza pour ça ya. Kombo papa te nga tuni eloko nini e manke yo mikolo yo tangelanga bakombo nde ya soko tanga mutu tangi kombo mon tour hein mon tour mon papa adoré mon tour mon formateur mon encadreur mon tour en fait mon papa Igé mon papa adoré c'est pela nepe makasi bon séjour en Europe OK on c'est pela nepe makasi otala pena papa no ya mon papa de tout et là c'est papa no ya makambu nyonso. Et ça la rend plaisir musicalement la musique à ça nyonso. Non, on a posé une question. Oui. Ah oui, mon papa de tout, c'est que nyonso tout exact. La musique oui, la musique. Mais un cadeau très bien. Très bien. Très bien en tout cas. Ce que lobby papa nous a manqué yo, na habité a manqué par rapport à ndega mais ça na komona chaque tongo moi soir peut-être yo lexa. Tana na chez yo na salon chambre pe parce que ça les manango na musique biloko wana zo manqué au makasi non dans la répétition tu me connais ba rep dans mon été dans mais ça au monde na ba rep ya coulé c'est tout j'ai dit aux en répétition il y a aux alaté on savait émission moi ya zaté OK pour la bonne émission na sala na dernièrement émission sur lobaka na lengela Bénédicte makasi il y a des façons na bengi singa na ndako yemoko nakenda kofandisa ngakuti nazungana me mama polémique habité aza sero tozana e pena chanteuse ya munene na mboka nakenda na fandisi e pena to beti masolo mwangonge kokinga na kena ngo faze sala ko pe moi bien patron ya fandisi na parler bo beti masolo ebele et ça la ka pe moi bien côté wana ndeo ya musique papa ko tala pe moi nenda nda mabeta tala nga pe moi na ko kende kuna c'est non marié na ko kepela nda kuna place à Zalarapé, coaching des arabes, ben moni musique il faut zarabo, il faut aux arabes prudente, il faut aux arabes, pourquoi pas? OK. Oui. OK. Alors ben batu balanda biso baza ebele. Toka kibina fila pesa yo nzembo mo bout. Nzembo. Toyemba na déjà ba clip Calamité partout dans le monde bon c'est là. Ba clip Calamité à la prise de finition, na une prise de finition, na une il est très d'amour. On a la position non. Mais bien nous avons aussi quitté quoi. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bato ba landa biso pena ba okamwa pena ah nous autres lixi boy obiki ata Cindy Leker ngo ya musique mais ni pende o po ekoma boy alukaki yango te ebele o komi na tentiro pembeni na bina filé mi pende yebo pembeni na bina filé bien utaka boye pa na bino nebe mboka na biso babimisela bato ba photo na ba vidéo to mutazo azo mata malembe ba bimisa ba vidéo mais bato ba yebinga nde na yaki nde na komi ba yebi ayaki comment akomi ndenge nini kasi nga azana yote nazana yo moko kolonzo to yana bi oyaki nde nika poswa bien oyo bien kozala pembeni na mutambongo parce que bien afilé ba bien avec full boss oui kozala pembeni na mutambongo nde baloba échanger pe ba donner donc yo po zui moi changement pembeni na mutambongo na sala musala bafutanga mukio bafutanga na yebi nde na sala nango na yebi ke naza déjà star bato ba yebi nga il faut nazana dermatologue mutu mo alandela po nanga il faut nazana mutu mo na yebi ke na cause na besoin basket mo faut nazana basket bien il faut nazana bien bafutanga déjà bafutanga donc c'est ça bafutanga déjà mais est-ce que Bénédicte
bato balanda biso tokoyeba oza fiancé déjà ou bien ozoluka nanu mobali oyo akopropose oki fiançaille nanu te ma nzambe so asungi so alingi même lelo même lobi kuna même soki jour nini wana il dépend de la nzambe nga ko bana za besoin ngo lobi tant nzambe bi il faut na 2024 dans tu n'es pas en musique na 2024 on nzambe bi non ils na 2022 donc dans tu as en musique wana mobile mo apesa achana je t'aime atalito ya pamba zala na ete ti ba je t'aime ça partout il perd mon lo bana je t'aime non partout ngai moni ngai oui partout nandeni ozobambela nga bero vraiment munene boye partout ngana to sola ka rendez-vous ya émission bien rendez-vous ya makambo mosusu ataka rendez-vous ya émission mo bébé ne je t'aime ah papa ken je t'aime singa na komango omoni hein moi mobali oyo memisanga ngambo pa bina file na luka na beta conscience mapamba oyo memisanga ngambo ozo comprendre tenga na bina file to zalaka bien bina fila ya bule batindinga mission ponga pe na ya na sima pine ozo mo ateke zo kende bien te balinganga na za moi si partout ezaka na musique te na tambola partout balinganga OK mais le lot la muki na actualité moko bizarre ke bina file ba vidéo na mutakala ebimi et ça lui ondeni kotala leader na yo place obetaka leader wazo sala lelo poza la Bénédicte koka masola ba mitakala ndenge ebimi ndeko na so nene ya promettre bato dans 2 heures d'ita awazo bimisa mitakala bina file et ça là qui comment recul solo ezeno memba nzimbo na biso mikolo za carton hein nazomeka koboya yo me ba souvenir ezobendanga kaka bolamu elekaki ebele nazobanga pe kolinga moto mosusu ntango mosusu nakozwa oyo aleki yo na mabe na préféré na bongisa nzete na ngai etengami ke nalola nzete nayebi te koki kobota mbuma bololo moto nyonso aza na tokota kona opréféré obongisa na nzete na yo etengami ke nalola nzete nayebi te koki kobota mbuma bololo nga tuni bina file ba video ebimi yo lobi opréféré olulaka nzete na wana ata etengami oh mais est-ce que pourquoi ponika nzembo wana tandis que bina fila ba nzembo ebele yo moko zokanga nawa ya zane marié yo zana yo papa ke ouais nzembo na biso zo beta non ils ont un succès donc dans na habité c'est faux mutunya ça na problème ya problème à love mutu tout là ba pasteur là ba nani même si yo monde za bo pose un problème ba love ba nani mais jina ba kungo là ba problème et tout est-ce que les solo ana ya ye libino na orchestre et ça libino ndeni yo tant que fille ni ki papa li solo ya mutakala bina file quoi bina file aza publier mutakala pena eza mutu munene lokwa bina file ndenga za bon mutu mo penda koza vidéo ne pena mutakala aloba kaka sans bimisa abimisa mais nene akelokelo aza nango ke abimisa to na me ko benga nene yango bimisa no to mona si réellement benza wa nango nga chanteuse na pesi yo permission 3 secondes ou 10 minutes bimisa tota so eza donc yo za sûreté que vidéo mutakala bina file ko bim mais aza musicien exacté na bien aza musicien so eza bimisa donc yo za trop sûr pendant que ba vidéo to nene azolo bazoko sabiso exacté zela elo ni esalo assurance que vidéo exacté exacté nandeni oh exacté yo kutu bateza est-ce que mutabandango zela olobi parce que nene azo assuré biso ngana abenga nene ya tosola nene azo assuré biso ke ba vidéo eza mibale ba bisi ya publier na nuti abimisi na vidéo oyo bina file ba tembola na ex madame ya Fabo Maestro siko soki ba vidéo wana ebimi siko est-ce que beaucoup kwa assumer ba responsabilité ya maîtriser ba fanatique neti papa ki naza penza non na maîtrise ya maramba vidéo na te non penza na 8 ans ya otalango penza bien te mais nebi ke lo ezate bon soki ebimi siko
te eloko eza te papa Ken eloko eza te moi soki neti bimi parce que nene ya lobi aza na ba vidéo ata kuti pe bimi ba fan na biso ba na besoin pe omona ba vidéo wana te ba na besoin yoka ba musique na biso ya bien ba problème kaming te ba réseaux sociaux ba fan so za besoin omona ba za besoin yoka musique ya bien non ba buzo ba wana eza petit dans des ana bo banga te pona otsongo ka kote moko lobi bina fila muta liboso te mais azala neti musicien liboso na Congo Ezate, il peut me demander, il so wapi wana. Ezate, ezate. Na génération no so ka musicien mo. Ezate. Neti banda ba bino pa journaliste. Ezate. Ah? E banda be. Matanga sele na vena ngai be bo memelinga ko seka. Bebe na lela yo bile ya motema. Bolingo no ensanyo so ya motema na ngai bebe. Erede ndongi falon malonga pasta libera en fait votre balinga mingi so na leki na yemba na trop non yemba na trop na bi depuis moi masanga ngoye ozwi pe moi ta benga bina filoto na eske maramba ngo eza fo eloko ezate est-ce que tu en sola na eloko ngai etega la bina file na episo yo etega la nini na chanteuse na yo etega la bina file na chanteuse na ye naza image na d'ailleurs za ndenge sindia za la ta ko Olomide chanteuse oui soki neti nga problème mo bwena na ngofa ye bango bango mbala mo fa bon makambo ya téléphone no bina fila ye bate mais on za téléphone comme ba privé kasi yana lobi yana biboy image bimi na téléphone ya bina file eza pe ba privé bina fila tindele mso mutu ana peut-être atindeli yana lobi ya papa Ken eloko ezate eloko ezate boyo contrôle la radio aza nango abimisa ko da nengo za bo ched nene ana défi soki aza nango abimisa na soki nani bimisa na totala ono mais naturellement nga bina file to lio senga nene ya ke bo négocier pour aboma moto ani eloko te so laki ngome da bimisa so laki nango malinga alinga ka sa to musu base mo bo na nde mo bo abimisa no eloko ezate Benedict, vous avez répété une absence de leader, vous stoppez le rap. Non, tout répété. Déjà, j'ai dit, rap les ana, batubaya est belé, la peine de répéter, so papa zate. Des ben à yembara. Nayebi bozoto na zola ndelenini. Bozolo ba zane lokote, eloko zanango. Bino boye bite sekele ya motema na goyebiza moto te me azane lokwa bolingo kombone love tozwi tolie bolingo tozangi pe love papa bino sala combien de temps apôtre bon habité ce qu'on sala combien de mois ou combien de semaines ou combien d'années mais on habite oh ya patiki bana talara ya bato ngana ota poto dernièrement bato belé bazola souhaiter bina fila tambola na yo na ba mikili ana parce que talon za na ngwana na ba showgirls soki bo sala na bina fila sala bien est-ce que atika lo peso ata moi promesse cité ya romoni so mikili en poto déjà nga moko to musu ceza ame manga moté fa même orchestre pour nga karaté to za wana ba chanteur bazar Baza chanteuse, chanteur, baza. Oh, groupe eza. Ok. Ba contrat peso ya déjà pour na groupe ko déplacer. Ba contrat c'est belé mais on a CG indépendant taillé bien au CG Yves Selolu. Ok. Et je salue en passant, il indépendant taillé bien très bien ba no wambi, ba ya dropenza ou na bande ba bien très bien. Benedict. Bon, et on a ngoma na ko tout noter est-ce que ça va moi déranger pas ya ba leader mususu. Parce que tout le monde a ceux qui filment quoi bimi koto au moins est-ce que ba leader mususu va comme s'intéresser pour ba benda. Yo déjà ba biloko anezo elo déjà. Il a non nini. Nga déjà na zara bien ba kapranga bien donc. Te na lobby est-ce que ba leader mo ba ya kapé ko intosker mutu ke non. Yo foya pa nanga ba proposition na no yate. Te non non. Na no yate. On vivant en ndeni. Est-ce que bachelor va mettre moi balande la rapé moi mettre la sécurité peut-être balande la vie na yo ndenge ezokende tout ça moi contrôle na mona na giravi na nga giravi na nga bien dabina filati achelor mutute atikela liberté ya marambo nyonso to
liberté neti ndeni n'habite liberté aux autres beleza ndeni non liberté la musique a contrôlé nga oui OK nabi liberté zake non place aux fanda ndete mona ape ba serre na sa musique o ba bete pa bato place aza ba tchela mutu mo ba serre la suivi makambo nyonso surtout mutu ana za maître ape mutu alandela makambo nyonso yo za quand même chanteuse wa mwana mwasi il faut na maître tema nzambe aza na batelanga nzambe kaka nzambe batelanga physiquement spirituellement nzambe batelanga na ope mususu eza boye ye mo leader aza na ti bisanga bene faut sala boye bene faut que ba place boye bene faut za ba discipline nini oyo yo ko pesa ba chanteuse o ba ya lelo que erwa chanteuse il faut qu'on mène vie na ba discipline bo chanteuse faut premièrement na chanteuse te mena mondo moi mukie na on doit faire un nerf solide faut là la rapper avant et là on est ça là yo là la vente on a bien final ba ya ko talo mo ba 2 heures ce qui a mono zara en ligne faya fandisio et là on est ça là ko kasi o là la vente et là on est ça là la vente o dérangerait moi bien final bi ah moi na ngati siko aza en ligne boy na yendo fandise nan na passe ba 4 heures ndina lala pour ngana star so la na ba relation mosusu tant biso comme na butu bon ba na moi ah ya ba pays na ba États-Unis ba pays libande belé biso atwa airboy bon kuna ba airboy OK moni neti a mode d'abord so la pe na moi za soki wapi biso atoza 2 heures tant so kuna 12 heures même à cela ba butu bongo et bangisaka est-ce bien à filer ça va peut conseil pour na ba vidéo kotinda par-ci par-là parce que ba ni ti buta linga déjà alinga même pas na sala ba vidéo wana ende mo ba vidéo wana boye ko sala rote pombo ko comme na marambo belé mo sans sa téléphone no boye yo ebika ka sala lo de biso da ba iPhone boye eza marambo belé tout ça ko zara câble atie na ordinateur bilo na ngatoye pa na ba sala ngo pe déjà comme tu as marié les babeta que moi quoi yo si ba sala pe lo mais tout le monde a comment makambo ngezo leka est-ce que comme là déjà na sala ngote est-ce que comme la ngandeni papa Ken et comme là de mon camarade na yo et comme là ba ngo pe tout la ba TV tout ça monde à YouTube tout la na moi mutabila vidéo nanga ezaki boye ezaki na téléphone nanga na notika téléphone nanga ba sala ngo boye. OK, alors tu continues. Na habité nzemboni ne ça ba fan ya bina filé oyo baza mal à l'aise. Babi ke vidéo mo buiza en cours, ezo bi makalate yo confirmer biso que non. Vidéo mo ko ezate. Na habité to katanze bomo. Yo moni vidéo ezate papa Ken. Mais nene apena oza sur nene apena marambo pena nene azoloba. To yemba. Les réseaux sociaux, on les réseaux sociaux na réalité boye papa. Yembe la biso. Na mo nene yango pas en ligne. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Kasi to kangoti. Na leta na luka nene ya to kana nzemba na réseaux sociaux. Moi extrait na ça. Réseaux sociaux. Ngana lembi via réseaux sociaux. Nalingi na zonge la vie en réalité. Nalingi na la kisa bato ke naza maestro. En réalité naza nala kiza bato ke naza la patrona en réalité nazonyokama wa ndambu wana ka ndambu sikoyo nzembo na yo bosala fitene na bina filé ba audio eza déjà est-ce que clip nango to zelango ka mois oyo bien mois prochain non non ba papa invité nini amema makambo na musique OK aibi quand ou comment ça la ba clip anga pour banzembo no so yembi atamo tes en clip. OK. Donc nous faisons na ba audio donc mais kalaté ba clip ya bo mona bene na ba clip na bi ke ba tebele bazela ngo. OK. Ben dit lelo soki ba vidéo ba so promettre soki c'est réalisé bongo. Est-ce que vous en a kanda peut-être parce que tout le monde a ba mouvement tout le monde a film ko ya orchestre moni ba vidéo mtakala leader ne bimi alongwe pour orchestre. Yo zo promettre bisoni. Mais loko ezate papa Ken. Et loko ezana ngote. Elo ezate mutu munene bongo bena lokwa papa mutaza na vidéo na ya soki ndeni no loba ni vidéo ni ya ba one ya libanda so bongo mutu ande nini atape munoko boye seke ya bimisa ngomba morot na bi mutu ande nini mutu munene lokwa papa bongo
mutu mo boya na vidéo ne mo boya bongo et puis alo baka no bimisa bina fila leki ba ministre to mona pena ba vidéo na bango ça na lobby ba bimisa ras da mutu munene nde vidéo bima te mais to mona pe ba mitakala zela zana zona onene nene akelo excusez-moi vraiment na yo Luka Benedict to sa na émission na bisi il faut basengo pardon après ça mitakala na bimi ezala scandale chanteuse abisi jamais bina fila sala vidéo ya mabe dans soko za nango bimisa nga bima il faut bosenga nene ya pardon ayo tcha jamais ndemia ala bina yo tcha jamais ndemia sur un chanteur je bien faire le big na simba ete yo tcha jamais yo le bia patron na moi ça va te fabriquer zo bima na émission na Benedict awa tozana awa yazoloba jamais bina filé aroza na vidéo ya mutakala po bina fila simba ka tsombo te era sala rapport moi je bina filé mutasumbi tsombo yenda trikeo nazana émission na Benedict téléphone musika yo poser une question Papa Ken, tu dois être nene ya Benedict soki ezali ebima po yaza trop sire na bina file vidéo te basala te mais ayokaka mwa bafie be bape ya témoignage nene ya mais Benedict aza trop sire que vidéo eza te na nene ya bato bazela vidéo yo byokosala Benedict live ya Facebook ifundeli nene ya fo vidéo eza ou bien eza te po tokata na biso débat oza nango Benedict alobi eza te okinde ben alobi eza te vidéo eza te yango nguta na wapi vidéo eza te Papa Ken mwana balo ok nene ya tozo olobi ok Hermo merci beaucoup olobi na nene ya ere ozo asime likambo ke ezali bina fila za star nene ya il faut ozala trop sire ke vidéo ezali te yo ozala ete bo yo oza na poto est-ce que nene ya est-ce que makambo ozoloba oyo eza Fabregas nazotinda yo te mpo déstabiliser bina file tozala pena clair wana eyebani mama na hypocrite ntasima zola
ya kokende kolinga makambo ya Fabrigas eza imprudence asali wana mabe mais ozasi si yana na Fabrigas baboyana na bango taza baboyani bazonganaka baboyana na bango te oyaka biso babasi na ye akreye babasi na ye oui akima nde basi ya Fabrigas akima nde basi ya Fabrigas akreye na ye ana succès koleka Fabrigas na nene ya avant ya confirmer pe lisolo il faut na ba preuve parce que soki ba vidéo pe eza te mabe jamais siko ya bord siko ya bord ezomonana eske ezali pomokili mobimbi yeba bolingo edaye nazoyoka sonia kotiata katafal pomokili mobimbi bolingo nanga natiaki olobi neneya samene atanga trafic oyemba te Jack Love aleke na koyemba aza kimia to songa nene Benedict ayembaka danger o comparer na Jack Love kwani ngape fona tuni Benedict ozoka makambo nene azoba yona nene eske boyokanaka yebise Jack Love déjà basana na yoka ta comme ko déjà trop nene ndenge na comprendre moi muke bina fila alia otebo natunika na curiosité nabike bomona te merci nene ok merci beaucoup fandate mama yo mwana mipendo za ngoto tema lwenge mipendo alors sikoyo nomona makambo bina file komi compliqué neti mo bazuwe koti na kati ndengo yokeli nene ya pena esali ondeni papa ken bato baza ba video ba bimisaka nga lebi ke loko za ngote relation na Jack Love to so la non nazwa penza okaza kuta na nakutane une fois ils qui na émission mais ko so la penza boto monani to so to sani ba bonjour et tout Célia mo se pe la rappel na musala Jack Love ya salaka oui non c'est pas ça la musana bien ayembaka bien babat baseba inanga sala inate inas non plus musique na yembaka eza don na on n'ose pas bina filé non sangisa na ba recherche nanga moko et osala ngelo wa mambili ya bela tamuke comme mambili ya bela nde ikoni na bino nyoso maja mambili ya bela ezebele ata nzembo yemba elibala ana libalo yo bambanda bipai nyoso Bianga, nous appelle la maîtrise dans mon temps. Mais oui, moi introduction. Libalo yo bambanda. Moto sonya koline salali bandana bomwana na. Donc, nous appelle la maîtrise. Nzembo wana te ezo ndacho sepel tene na so nzembo wana. Oh. Nandeni. Nabi nous appelle dans la maîtrise dans mon temps. La maîtrise dans mon temps. Ouais ba nzembo wana. Na pesa signification nzembo wana. Nzembo wana siko mambili abela embela nde mbanda na mais sans le savoir. Dans makambo nyonso pa ata boule azokendo réclamer et pas ser na biso ser na so beyanga azaka na âge à 13 ans. Papa ta boule era chezemi sikoyo makambo nyonso ba discuter na tabula akoma ngo na papier. Ndake ndatikela mambili abela yemba asutuka boya embeli mbanda. Mangaye. Pas que nous avons ça na maloba franchement. Bon rapport ni les maman bilabel. Tenga lobika la signification nzembo wana peut-être pendant que lobi beyanga ya on appelle ça signification. Na beyanga na zabena na maîtrise ya maloba na ngote et puis non na yemba ngote. Mais après ça. Ouais. OK, alors tu continuer na biso évolution musique na biso ndenge ezokende est-ce que
ezokende sava surtout côté na bino bandeko na biso basi parce que balobi depuis maman Mbili ya belle maman Tchala Mwana batia mwa bar wana relève ezoya penate yo souhaitaka nini? Non souhaité que n'angeni biso toujours ya maman Mbili ya belle aza ba maman Tchala Mwana baza non ndete honorable Cindy Lekier baza ndete mona rabako Barbara Kanam bazali mais bazo bima penate bakoma na ba niveau net ya ba maman Mbili ya belle na ba Tchala Mwana ndete mona ba vena so ba kofi baza ba via wenge baye ba héritier baye ba bina filé baye côté na bino ba basi c'est comme si bo ça l'effort té ya okoma na étage yo ba mère na bakoma donc na bi écouter son dans le bandé nini nga prière na ngeza la nzamba sunga na yemba na sa musala batu bayoka nga pende bayoka ba Mbili ya belle nde bayoka ba Tchala Mwana nde bayoka ba Barbara Kanam nde bayoka ba Cindy nde bayoka ba chanteuse tout na bi chanteuse dengue ba tatambola raté en fait. Est-ce que ça facile? Parce que les autres monde à maman Mbili ya belle aza icône sala ba tourner belé maman Tchala Mwana sala ba tourner belé mais ça na film bon côté wa bima après bango que a même que c'est sur ba tourner a minene ateka ba album ya danger ba Barbara to beta aliso na bango mais bazana ba niveau na te ya makambo ba maman Mbili ya belle basala déjà maman Mbili ya belle baza ba leader wa ba question be fort tout nango ba fille baza ba leader on ba fille baza ba leader tenga so ba par rapport à vision pour maman Mbili ya belle pas bandare pas tabula ndenge yo bande pas bina filé est-ce que vous avez attention là na bina filé est-ce que bina filé peut ça projet que nde na bo vision na ngeza na komisa o pena na ba place oyo ba papa tabula ba komisa ba maman Mbili ya belle déjà ninga tika nga déjà sa émission boye aza déjà na posana ke musika OK ndé déjà pesa nga chance na yemba na ye mokile yo kanga déjà za na besoin na ke musika ndé déjà sala que to yemba na concert mo boye batu bazé belé abimisi nga wana bene yemba aza déjà na besoin na ke ngana osenga mutema malamu ya bina filé azolanda biso tokota na masolango sérieux apeso chance ya album ata ya single et au ça la biso bien après ce chance album il y a 4 chansons na souci kara ya ke to ana chanteuse moko nde ba chanteuse ba bimarate bina fila la biso pena mutema malamu ke ya bimiso na po Cindy Lekier chance ko fiolo midi apesa ka eza chance ya tindika chakal apesa ka pena chance ya malonga te to mona Cindy Lekier ayembi na ye mais makambu nyonso tu kofi afinango ye moko ngana osenga bina filé apeso album na mutema moko na mutema kofi apesa Cindy te est-ce que vous êtes d'accord nanga soki bina filé zolanda biso déjà ngana za mwana pas bina filé bina filé pour apesa nga eloko mo boye ayebi niveau nanga ndinga za bongo ayebi niveau nanga ayebi ben ndinga za boye niveau na eza awa bene côté bina ayebo bina te bene côté avoir air moko besoin de ça boye bene donc ayebi niveau nanga ayebi nde naza po apesa nga eloko yimo ayebi ke no bene okoka atikeli so ayebi ke no na koki te atikela yo moko ayebi ko za incapable yo na lobby eza mara mususu onga na komi mona ke déjà na koki ya za leader ayebi place azwanga ayebi place na komi tant que ayebi ke non ben ami mona déjà koki mais na koki te nga lingi ki place mususu na pe na ami mona ke non na koki te tant que leader tant que papa ayebi ke non ben place déjà à koki ce qui atikela nga déjà na salle émission na yo boy ayebi ke ben à répondre nga lingi sikoyo na lingi sikoyo ko sala émission na boza facile ko kango pende ba kangi ko tipe prison OK nga linga bongo mutaza bon nga lingi nde sikoyo mutema malamu papa wemba zalaye nango na Kongo ezala teke mutema malamu ezalaye ka papa wemba mutema malamu ezalaye ka Franco toza souci pe génération lelo ba fongola ba mitema wana parce que papa wemba to mona tikela redi amisi ba 6 albums na vive la musique mais ça l'a dérangé papa wemba te ayeba ke nga papa wemba na danger atikela ba spin mubia ba misie belé papa wemba pesa ba opportunité ba album lelo génération lelo boko et communauté génération moko boye ba ko pesa bino ba chance wana te mona ba vena so ba Franco ba pesa ba opportunité belé mais yo moko nanu de yo moko batu ba landa biso baza ebele parce que bina fila va fongwelo mutema yo moko pe il faut la na confiance na ki yo moko
parce que so bien na filo apeso album akopeso pe banzembo po ya za parolier yonga na tunaki est-ce que yo moko boso bien na filo bia peso ozala d'accord po ba producteur baza ebele ba landa biso ba na besoin bien na filo so ki andimi bato abimisa mbongo baza yo na lobby ya pas ken na bit na musique bien na filo ayebinga nako batam su kolekanga moko koleka mo na ndeni na musique ayebinga na vie privée te pour la musique non papa ken na musique aleki nga moko ayebinga koleka nga moko ayebike bene niveau na eza awa bene place waza awa bene place waza bene jamais nako tike aleka te ya kokango te bene jamais nako sale beauté ya kokango bene fona sale bo akoka te bene beauté ya kokango te ça fait ça. Mais papa Mbappé va déclarer la Reddit. Est-ce que Reddit a une voix en Panzanet et papa Mbappé? Mais papa Mbappé lobby a ame kaka. Yé a compé sur album. Yé mo a chopé poati. Déjà na yembe na ye. Ana yembe déjà na ye to yembi ke ya yembi. Nga na yembi. Na yembi bela. Na comme chômeur na bolingo na zala ki engagé. Ya yembi. Lobby c'est moi na depuis 2005 combien de temps? Et vous me posez un clip temps? T'es sali combien de temps? Yo me répondre ça combien de temps? Dans une année. Dans une année. Pourquoi elle va succéder? Il a succédé. Parce qu'il y a ligne na elle va succéder. Azo bomba yo. Eh. Bino ba ministère le lobo ba yuma moko na o beti na featuring une année zo e banate yo lo ba maleme. Amo bangandeni. Bezo e banate na tikote. Nandeni. Ce qui soucie bina filé dala ce qui bina fila bimisi clip ité o bosali na featuring na fa bimisa clip o so ga bimisi clip promotion bandi là ça va y en a lobby OK azala na besoin que ngana yebana te parce que na mona c'est émission parce que ebi émission ba batala ngwebele ba batala ebele mo yebi ke héritier atana be era bimisa album na boso retirada nzemba liboso héritier asalela clip les nzemba asala abeti fo baimba Jackie Love poisana besoin pour mouvoir na Jackie Love avec liboso mais nzemba liboso asala promotion za BM mais clip ya liboso basala na maison ya Gauthier Mascotte na Lenox production ezala nzemba sala na Jackie Love neti orchestre bina filé na bike bana mibali bana bango ebele mais yo za finique nzembo ko beta ina nebo était peut-être azo bombona nous réserve na ba réserve peut-être tout. Nous non répondre place on obi que ya papa héritier. Papa héritier ndenga raisonnara. Ya ngote bina fila raisonnara. Papa héritier aza ndenge na yazula makambo. Bina filé pe aza ndenge na yazula makambo. Donc on comparer bango te le quoi papa héritier a salaka Jack Love soki ndenge ni bandeli nga pe sala nga bongo mbamo ni bandete. Tom sous son monde na koki tom sous na na maîtrise à succès. OK. Donc comme on a niveau Jack Love. Dans tous les niveau monté. Il y a les Il y a les Tout ça niveau mon ndeni Jack Love déjà yemba betif to lo ba betifo. Na bien les. C'est que no yebi on ta betifo kanga ba tutu ba yebi on kanga. Ouais bien on comme ça Jack Love na hotela mipende no na beauté no za nango kitoko boyo zo comme ça Jack Love. Wa mwana malamu wa. Oh. Mais Jack Love na succès. Tenabi ozamwana malamu po ozana no propre peut-être makambo Jack Love asala yo na no salité mais côté moi propre wana pe ozana ngo neti muto ayemba déjà banzembo ebele ko le Jack Love to ça la clip juste papa mona ke no bena koki yo na émission yo na lobi ke eza maka mususu o ngata mususu na mona na koki mais papa mona ke no na koki te to mususu na mona na koko maîtriser succès to mususu déjà nga mona ke bene so na sali clip banzembo na sali ba promotion non nous pena kolisi da yo pena lati mon limo bina filer bolingi ki humble trop bolingi komi kiti sa trop bina filata leki mutu na ba émission bimara neti te wana vie non to komi na niveau te même aleki mutu yo pe c'est comme soye na ba style mais yo leki Jack Love musikati ozola na nene anenga grimace yo bangi mama nangaye da nene anenga grimace yo ke non yo Jack Love aleki yo e koti sope mai Jack Love ça est très très belle linga que mingaza parmi ba chanteuses on a yo kara open azo attend na yo ki oh là là en tout cas ça linga plaisir na c'est to kende na biso émission na suka
soki ndeko nono Neneya aolanda yo conseil nini opesa Neneya na oyo nyonso tosololaki awa aza nani journaliste nayebi ete ayoka lisola $85,000 mo boye ete ebungi noyela madinga azolukisa film wa journaliste nani Neneya kasi ye yo nde bouti osola na ete Neneya oyo babiro nde bazoluka bamona ete Kinshasa mobimba asala bemission soki wapi ezoyebana te soki na se ya mabele kasi ye yo nde bosoli conseil nini opesa ye en tout cas nayebi ete nga pela moningi tina boye oyebi Neneya te Neneya kelokelo oyebi ete na mondo na yango mpenza kalakala nabi Neneya kelokelo oyebi ete biso jour na bi mpona yoka motu ifo mpenza ozala fixe neti yo boye ala mama ya nyama ya dega wana kutu na miboya te donc mwana bebe mo boso ya 2 ou 3 mois ayebi kengi yo moni te na nyokoli ma ketabu na Popol Mukelenge baye awa stade Kotonda na bi boko yo keloko le 30 bamoni démonstration bakomi olela ken sala émission osenga bato bati komela na baki baya stade na sala émission à 19h batutu bake batondisi stade. En tout cas esalinga plaisir à trop c'est Apolli Lumumba RDC Monde Adel Djoko Bagou Danger bato bozolanda biso boza vraiment ebele Bénédicte asengi oyo aza na video ya mutakala ya bina file abimisa na ye parce que bango mutakala moko te bango bayebi keza baza trop sur te bina fila sala pe ba vidéo wana te en tout cas atambola pena bina fila to kenda ba Turquie bina file pena po bimisa bon na ye wana mutu rouge ya moi passe mutu rouge ane bimarate mutu rouge ane bimara soki ana kati ya drana mwasi na kati nde asili sinde mutu rouge na ye ekangami makambo alobe sila makambo alobe sila de wana ya commentaire nangati Papa Kenny vraiment. Est-ce que vous avez pensé bibna fila ko bisa mutu rouge ne ka ndezone Kenny vraiment Papa Kenny. Ndenge Neneya azolo bezo bimakala est-ce que bina fila pena mutu rouge ke ndo sposa ngo pena bongo. Kenny vraiment. Obi. Alors Bénédicte batu ba olanda biso na ebite to komi na biso na suka ba programme na bino ezandeni. Ba programme na biso to ça ba programme moi ebele. Na minute papa za en Europe ba ça no ba tourner na ye ba tourner to ka ki a profiter pe ba studio kuna on ça peut ba studio na ye kuna et tout ba programme eza na minute to répéter na biso moko OK to répéter na biso moko le 30 juin le 30 juillet OK le 30 juillet to ça na concert na restaurant Caribou et puis na Kinshasa ouais na bina fila zala déjà ouais déjà on déjà ouais OK en fait calendrier eza penza moi moulayi mais kalaté to bimisango to bimisango to tia na banet ndenge to mesana ko sala bongo bato ba mona ba programme na biso batine la vidéo moko na laksa eka siko ni se lengie na lakso bien na tikananga lakisa otanga komba mutango ti no tanga de ndamone yeka siko OK merci beaucoup alors tokati émission na totiki bino à suspense so bomoni Bénédicte aseki voye à suivre merci Junior Ramazani Tashima tana patron Junior Ramazani Tashima zolanda yo Junior Ramazani tanga ta kombo Junior Ramazani Itashima d'ailleurs pour boire ba komba batina passe pesa numéro no téléphone bato ba olanda biso peut-être mutako peso pe conseil bato baza besoin de mon téléphone numéro na téléphone eza Lumete 7e rue industriel ouais ça place to répétera OK bato bana besoin ba monanga ba mona ben ça y place to répéter na 7e rue alors monanga et puis na bambote na bato bozaka place bozala kana oui c'est bien bambote et puis merci premièrement papa Ken malgré salinga bena mo non lelo na yaki to sala émission mo brisque na ya luko to sala émission poser po lelo zande batunde balobi trop makambo vidéo et moi mutu vidéo zate papa Ken lelo ezate lelo ezate ban lelo te kama senga bena mo mutu émission o mais Abubakar Liondo Nzambe na Mungu abi en tout cas Joël Salambi batutu bolandi biso Gauthier Ngimbi en tout cas Edina Adjan
tokomi na biso na suka donc bambote na yo bambote na batutu batali biso et puis section Ndoulé pembe na pembe Nick Cheta Trésor Bakala Olivier Rakiala il y a un peu Mystique Christelle Kembo ma cousine de Lix et lui Mata administration na biso mobimba CG Yves Siloulou il y a Dropenza ou directeur d'Ertin Sasa et puis Idéal Mobimba gérant JP Nzakisa et puis mon coach Bellamy place na sala sport côté ni na Lemba na Lemba d'après OK na sala sport et après on a qui star à taille pour vendre faut tara faux sport tellement na batala taille non kasi faut totala tu yobi pote fanda kwisi na bino bato bobina repanzana déjà yo yembaka yango za boyeko yango za bien en tout cas merci beaucoup alors batutu bolandi biso je pense nene akelokelo vidéo o tindelinga kotindela ngo so mutu mususu te merci beaucoup tosuki wana